Mbote bandem de GDTV mafuta siki zalingo bino la grande dame avec un grand G bandeko babolingo kana cadre actualité to li susolelo na sango ya mawape ya pasi. Yande wana biso boko mona na kombo ya Bijou Mbongo. Et aza congolaise et abomi mwana na ye. Mwana na ye moko aboti mwana ne propre. Ya mobali. Il y a 18 ans na kombo ya Enzo. Quand ndenge bomoni na bilili et puis si passe peu ma solo oh les amis et on te remet à relater moi mon qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à Otoyoki et quand on dit que nous sommes plus là pour conseiller hein? Et kosunga baike parce que mokilobo au monde a maramboza vraiment ebelé marambo comme là ba misusu ezalaka ndakisa topé exemple pour na biso ba misusu pour na ba misusu donc comme la ba misusu ezala ndakisa pour na ba misusu et linga les amants pauvres mais bon comprendre likambo comme linga ya ezali exemple topé ndakisa pour na yo tu peux te référer par rapport à l'Ikambouana ou encore te positionner, te situer. Oui, parce que la Bible il n'y a rien de nouveau sous le soleil. O ezalaki, yango peza lelo, yango pe continuer aux alara. Donc, mukile tournaka, et ça on dirait tour babenga yango ya nini. Et on dirait circle moko et tournaka. O ezongaka. Et karesika moko. Et balukaka place moko de eleki boye zongi après que eleki souka place elekaki la Bible il rien de nouveau sous le soleil ce qui était et kozala ou les appelés et kozala donc vous comprendre c'est un peu ça les amis qu'est-ce qui s'est passé les solo et pesi ma bolimbisi et pesi passé donc on a besoin moi si oyo tout ça besoin de kene na ba détails belé ta famille tout ça incident ou commis ezalaki ndenge nini par rapport à Otoyoki incident ou commis ezalaki que notre sœur notre maman notre tantine bakamatanaki na mwana na ye ya mwasi ya mokolo ya 24 ans et na kokamatana wana ekomi ya kosimbana na nzoto toyebi te c'était dit à quoi et sali que le garçon ou akufi le pauvre talaka asia comme un grand garçon maman ba obunda na yaya asa déjà adulte quand même et qu'est-ce qu'il pouvait faire le pauvre si ce n'est se séparer kokabola bango surtout que a mobali ndaki akabola bitumba et na okene kokabola bitumba wana certainement akene ko simba maman na nzoto to pe ko kanga maman na ye certainement parce que na kokene kokabola wana nde mama zwa kimbeli achubiye na été machubiye certainement peut-être akene ko kanga maman na nzoto ko simba maman to pe ko pekisa maman na kanda wana yozo ko simba ngai yale na zwimbeli achubi bandeko esali pasi tomera osala mo analyse moke et puis tomera opesa conseil les amis. Croyez-vous que cette dame a tué son fils intentionnellement? Elle voulait vraiment tuer son fils? Non, pas du tout. Pas du tout. Bible zolobananga que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Kanda bandeko, il faut aussi très attention. Tous en adage moto lo ba na lingala kanda ya mopaye ya kekei. Ozwa kanda osala ba erreur mosusu oyo ko regrettaka plus tard. Et belé basala ba bêtise oyo ezala irréparable na se ya kanda. Yango ndeko zolandanga ozalaka colérique. Fais très attention. S'il faut osambela nzambe apeso maîtrise de soi. To pas sunga longolo molimo na kanda et ozala malamu mingi. Sinon te lobita muso ozala mabe. Et ce n'est pas par hasard okutana libakwa olande mission oyo parce que le Seigneur veut t'interpeller ou encore ko sunga yo
afin que lobi likame ko ya te na nzela na yo. Bandeko, certainement bato ba omilobela, mais oui, ata utuka nango vraiment comment okezwa kambeli. Comment okendeka kozwa kambeli et puis akende ko chuba mwana na mais mambo bele koloba mambo bele pezo loba mambo bele mitune bele ko mitunana. Par rapport à biloko ebele otoyoki ezake ndeko na biso a passer ba moment difficile. Topé a passer ba moment mo difficile ndeko na biso mwasi jusqu'au point ya ko la dépression. Donc déjà koyoka dépression c'est fort possible à comme à niveau na dépression bat ba miboira na ba immeuble pour la dépression bato mususu ba kometa ba suicide moko bizarre. Donc en fait dépression comme ma moto na mambo bele ya mabe y compris liwa. Na moni ba vidéo mususu na TikTok et parce que ça na bato bele ba olobela likambango na moni moko ba vidéo ya ndeko na biso abana ko fingana na mutu je sais pas son ami je sais pas trop mais ba ma finga penza o ya salité makasi ya o kanga ba matoyi wana bona mona importance ko tia yango te par respect et ya ba ya mama na yo ba bilo mo bon en public en public vraiment na ba réseaux sociaux quand de bo mona ba manole ki toko na ba misusu ba salaka. Donc mutu déjà tant ozo comme na ba niveau wana eza éducation kakate parce que vous savez c'est vrai il y a des gens qui sont mal éduqués eza na ba kola ba balabala ya na ba mususu mais bon moto sokeza moi ba retenir ezalaka. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou encore des actes qu'on ne peut pas poser surtout en public. Donc déjà avec ça c'est clair que il y a un souci na vie ndeko na biso ya mwasi. Donc ba problème ya ba dépression ana motu tout ça bref na mokuse bandeko mukilo bomona yana mambo belé mukilo ndenge ezokendele pression eza makasi surtout na ba mboka poto Afrique oyebi na pesa bino témoignage moko mususu so bo sali constat bo remarquer suicide ezala plus na mboka mondele ke na Afrique. Na Afrique c'est très difficile bomona mutami pesi liwa. En tout cas et malgré pasi malgré banzala mutoko beta penda 3 jours à l'été malgré onyo soto yebi ya mabe na bamboka na biso na ba Afrique ezala penda pasi boka o mutami bomaki o mutami buaka ki na balabala mutuke tuti mais par contre na mboka mondele biloko wana ezala trop ezala pas bato mwindo ezala pas mindele bien que mingi ezala mindele so asi a craquer na ya amatiso na 12e niveau soki 30e ale ya metiki bu apanzani na se mususu wa yo mi boaka na autoroute mususu mna ko mi boaka na train mususu biloko wana ezala trop. Pourquoi? Craquage, pression ya makasi. Pourquoi en Afrique bato mami bomaka trop te par rapport à Europe? Ko se suicider to misala mabe. Afrique et mboka moko les gens sont plus relaxés par rapport à poto. Vie à poto est très difficile bato bafana na poto ba yebi yango. Yango bo mona généralement to komara bato ba YouTube pour ko se défouler. Tu as théâtre quand tu es à la maison tu n'as rien à faire. Tu as théâtre attends tout ça les locaux. OK, na landa na ngata SB. Na se défouler. O yamo côté YouTube surtout TikTok do comme ka côté pétage se karana yo kaka po o luko bosana ba facture. Ozo sala mbongo ozo mona na te futa facture kipe boye bana zongi sa sala boye Afrique benga. Donc nyonso na mutu ezala facilité et puis via poto za via ndako mosala okende wapi peut-être shopping ba via balibanda bon bato bazara bato baloyenge bakendaka mais ezana opeka suffisante parce que ambiance ezalaka mikolo nyonso te moi week-end moko okende au staffé samedi moko boye peut-être aux élis sous un mois au fait eza facilité. Par contre en Afrique tous les jours wana ndako o kalibanda babenga onini babiloko babenga onini o sala makele libanda babar komba bar comme un peu démodé komba bar comme un peu démodé kombo na yoka mingi bat baloba bo comprendre car babiloko ba genre babar wana mais na forme penza ya bar trop te parce que bar comme on dit moi démodé na kine comme plus ba comment on des okimanga et les amis comprenez
ovandi boka mwa makelele kuna makelele koto église makelele koto yo libana wow kanga moyibie. En fait il y a l'ambiance, non seulement ça bazala souvent libanda boleka mwa mopepe bovanda sa nzete mais na poto bat bavanda na kata bandako okende wapi surtout so bana basi bakoli biso to wana bana mike ta muso bosaba makelele wana ya mogangela yotika zongisa boy sala boy mais bana surtout so basi bakoli koli okabimi akene pa ba camarade na yo encore ezala facilité yango bandeko na conseil mutu mo azolanda ngai zanga nyonso kozanga Yesu te négliger nyonso ko négliger losambo te yaya losambo ebundelo na tango bitumba losambo eko sunga yo eko soulager yo eko épargner yo na ba danger na ba problème parce que na tangi na makomi bible lo bananga mukomsu Yesu na ba disciple babendani mopanzi bakende kosambela mais tango Yesu se retiré na écart aya akuti ba Pierre balali na bango absolument vous n'avez pas pu veiller avec moi, prier avec moi ne fils Kiner abakisi alobi prier pour ne point tomber dans la tentation. Bien aimé, vie à prière et ko épargne na ba tentation ebele. Vie à prière et ko épargne na ba mbeba ebele. Manque à prière ou se retrouver na ba pétrin na ba problème ya osarana te. Toleki ba mambo makasi ba difficulté ba réalité OK. Soy le loto tenir et ça parce que toi en Zambie. Ah oui, parce que toi en Zambie. Les amis, personnellement, toi bateau yo moi na moto yo na ko pe o sa dépression na mboka poto, na ko pe o kata bilamba, na ko pe o simba moto. Ouais, parce qu'on a enduré des choses. O ka peno vandi mo bo ma mi so ebima dans les vides. O kende wapi? O lela nani? O benga nani? O tuna nani? O sa nini? Si ce n'est Nzambe kaka, si ce n'est Yesu kaka. Belela Yesu na kati ya losambo. So si ce n'est ko belela Yesu. Nde longi sabiso sali ke lelo to bima na ba difficulté musuto se retrouver bisuko to komi. Nde kona na ebite o passer moment nini. Makanisi komo yelo ta muso ko mi bomata ko misala mabe. Ressaisis-toi car le Seigneur a encore besoin de toi. So Nzamba mona koza suna utilité te. Anga longola pe mo anango. Le faire au tika yo vivre. C'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peu importe marambo ozo faire face. Nzamba na bon moi. Un jour, olalo la situation ne changer. Ah oui. Nzamba baka difficile. Alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Fais confiance en Dieu. Il est capable de tout. Maman na bandeko loba, papa na bandeko loba, zanga nyonso yo zanga Yesu te. Négliger nyonso ma vie à losambo te. Yaya olamungi na tongo bondela. Na ba pendant la journée so ozwingo nga bondela, na poko bondela. Na butu surtout avant la kobosa na bondela te. Parce que na butu déplacement ba mabe salemaka. Déplacement ma bongisi ya molili elekaka. O nyonso bomona na moyi ezana nga résultat ya butu. Tout ce que vous voyez la journée, c'était déjà préparé la nuit. Bato butu, bato misumine, basi baye baki, avant même moi nana sikombe, avant même bitumbe s'éclater. Basi baye baki, basi babongi saki, parce que bangone babongi saki ba planifier ki. Na monde spirituel pour ton information hasard et zalakate. Nous bon monaka que non coïncidence hasard te, kuna biloko n'existera te, tout est préparé. Et là, quand on a bon money, tant que préparé 6 mois passés, 1 an passé, 2 ans passés, c'est comme ça. Yo, mon ango karake. Yo, mon ango que non muto akufi. Babomi mutu. Bandeko, veillez, dit la Bible. Sois vigilant, mon ami. Zala vigilante. Ou éviter monde des ténèbres au bongisa nini. Moi, nous avons en bonne santé. Azalaki bien, normalement, harmonieux soit bien. Tala victime ya maramu de zaki a été akoyi na mutambo
aleki sacrifice, aleki mbeka. Toi na novembre ya décembre kalate. Keba, tant mosu ba bongisi ke yondo za la prochaine victime. Mwana na yonde azala tabana bango, soso na bango ya bonne année ya Noël kolingelo ko anate et o wanilango o condamné yango o boya yango kana losambo. Mama la biso na minito aolela asimbi muto alobi nzambe nanga nini na sali. Aondi matin malheureusement c'est trop tard mwana kufi. Dépression, ba problème, makambo belé, mutu passe, mutu est craqué. Elle a passé des problèmes, des réalités, de makambo belé. Oti na niveau que ba botola même bana période moko. Déjà na poto boye biso ba botole mo bana, c'est que donc c'est très difficile lisolo oyo. Et là vraiment lisolo mo a passé, lisolo mo a mawa. Ndeko mo sine o mobali simba yesu. Kangama na nzambe, surtout via prière intensifiée. Yo muto bakanda senga nzamba peso maîtrise kakate mais senga nzamba longolo molimo wana. Ah oui, c'est possible. Parce que Bible zoloba, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand vous vous mettez en colère, dit la Bible, ne péchez point. Ah, parce que quand les comme maman belé yaya, quand les comme maman belé vraiment que le Seigneur t'épargne. Na habite aussi passer ba moment nini. Nzamba sungayo. Nzamba salongolo. Nzamba salo bolamu. Assisté yo abikisa yo kangola yo. Na bolingo na ye na mawa na ye na ngoya pe na bonzambe na ye. Enzo est parti. Enzo est mort. Le pauvre innocent. Le fils de sa maman. Et c'est sa maman qui l'a tué. Batumsu peut-être baroloba. Ah, c'est ka linga mona on ta kanele banagalate loin de là. Ya maambo ekoma, ya maambo yaka. Ah oui, hein. Satan a opportuniste. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est pas qu'il y a une publicité à Satan. Mais il y a rappelé tout le monde a évité. Satan Satan a puissant. Mais Dieu merci, notre Seigneur est le tout puissant. Si kopolo nga diable, il faut zana Yesu. Il faut aller na katina yo. Il faut tambola na robanga e. Il faut linga e. I can't get phone. If I just share my phone. Il faut zamuta lo sambo kande na otiko loba. Il faut luka nzambe na lo sambo. Poto chite bandeko. Tango Yesu alakisi ba disciple ko sambela. Na Matthieu 6, je crois. Matthieu 7. 6 ou 7. Na prière à notre Père. Tu as vu prière à notre Père, non? Notre Père qui est aux cieux, il y a Matthieu 6, je crois. Matthieu 6, ouais. Quelque part. À partir de la 14e au kiti. Nasuka lo sambo wana aloba nini. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, nanana. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. La version mosusu. Yaya. À chaque fois sambelaka. Mikolo nyonso. Yeb lobaka na sengaka na nzambe. Qu'il te délivre du malin. Qu'il te délivre du malin. Quand dozoka kombo malin, Satan a trop malin. Babeng a c'est ce qui veut dire maïla mabe. A osimbi so maman na touche. Keboza victime. Ya makanisi. Ya ba plan pe ya ba projet ya bato mabete. Nzambe asungela ngayo. Mon ami, okuta na libako Hollande émission oyo par hasard te. Dans le monde spirituel, hasard est raté. Moi, je te dirais que c'est par rendez-vous divin. Parce que le Seigneur veut t'épargner, te garder en vie, te protéger. Donc, fais très attention. Fais très attention. Vraiment, na osambe là. Yo kuta libako Hollande émission oyo na kombo na Yesu. Ce monde des ténèbres bongisaki ma moi ma bé ekomelo na kombo na Yesu. Na déclare on le sans effet. Car en ton nom dit la Bible, tout genou fléchira. Na banero lo bana kombo na Yesu nzamba épargné yo. Ce babongisaki makambo mabe contre yo ezala ni le sans effet au nom de Jésus nzamba bundela yo. Nzamba kangola yo, nzamba kotela yo. Nzamba bikisa yo.
Ça m'a battu là. Donc comme il a dit sur Asuka, que le Seigneur vous bénisse. Moi c'est la grande dame. Ceux Mbano Liboso, n'hésite pas. Il y a qu'à s'abonner, il y a qu'à partager, il y a qu'à liker, il y a qu'à commenter. Tout le monde a Nimbala Sima. De bonnes choses, merci, au revoir. Bye.